abonné na CAA Fumu ya Mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation. CAA, aye na bon pikili kinyoso. Kobesa matondo accenti Twasa Kidila. Merci na passager na nyoso pour la confiance pour pesa kiye. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba. CAA compagnie ya bana mboka na même occasion. Aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité. Bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati à RDC. A offre kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, ya ba avion luxueux na ye, bo sepela ki na ba service nyoso CAA pesa kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA akadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mose Pelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Motepe, merci na ndenge boze bebo sa télévision na bino pona ko landa info ngala journal ya peuple pour la peuple pour la journal ya mokola mardi 23 janvier pour la consommation que président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta ye ayambaki mokola lundi 22 janvier madame Lucie Tremblin oyo azali bon ambassadeur ya États-Unis à la République démocratique du Congo témoin événement héritier Mapindem. Amélioration ya processus électoral na République démocratique du Congo nde ezalaki na centre ya masolo entre président ya cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta Badibanga oyo abetaki mokolo ya lundi 22 janvier 2024 na cabinet na ye elongo na madame ambassadeur ya États-Unis awa na Kinshasa Lucie Tremblin visite ya diplomate américain oyo ezalaki bongo 48 heures après prestation ya serment ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo liboso ya 9 juge ya cour constitutionnelle na stade de martyr de la Pentecôte na maloba na ye na suka masolo elongo na président Dieudonné Kamuleta Badibanga madame Lucie Tremblin a déclaré boye alobi aye ko féliciter président ya cour constitutionnelle pour na investissement na ye na processus électoral pe investiture ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Diplomate américaine alobi a félicité na rôle oyo cour constitutionnelle a joué qui pour na processus électoral ezali ko sala bongo allusion na traitement ba contentieux ba résultat provisoire ya présidentiel oyo ezalaki proclamé et pas ya seni président ya haute cour boye elongo na madame ambassadeur ya États-Unis balobelaki lisusu ba voies moyens pour na ko améliorer processus électoral oyo na mikolo ezali koya ezali bongo pour na kotonga confiance ba citoyens bango États-Unis en tant que ba partenaire balobi bazali kolanda na bokebi vraiment processus électoral pe bango nyonso bazali prêt pour na ko continuer ko travailler elongo na ba citoyens pour na ko kembisa démocratie na République démocratique du Congo. Na masolo mususu ba ke publication ya ba résultat ya ba élection provinciale et seulement ki kitoko ba ke honorable Kajos Kasindi Mafolo Joseph ye aza réélu député provincial ya commune ya Kisenso na yango carnaval ya Kafukafu et seulement ki kuna na quartier nyonso ya commune ya Kisenso témoin événement héritier Mapinem Pays Gorontingi. Bana nyonso ya commune ya Kisenso bazelaki tango molai moment oyo komona moto bango balingaka mingi Kajos Kasindi Mafolo Joseph azala lisusu proclamé député provincial pour la commune ya Kisenso butu ya dimanche 21 janvier titokoma na tongo ya lundi 22 janvier balalaki te bango nyonso bazalaki liboso ya ba télévision na tango bazela kaka koyoka ba résultat oyo seni akopesa bongo tango résultat ebimaki résidence ya honorable Kajos Kasindi Mafolo Joseph Bic Rouge soso ya mboka eyindaki na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona bana nyonso ya commune ya Kisenso batondaki wana ebele pona kosepela elongo na ye. Bongo tango ye moko abimaki na résidence botala ndenge libanda na ye eyindaki fanfare ezali kobeta carnaval ebandaka te ebandi na rythme ya fanfare loyembo mabina ezalaki vraiment au rendez-vous ye moko Kajos Kasindi Mafolo Joseph
oyo bazali kobenga biki rouge pe soso ya mboka abimaki na biberon na maboko pona kotalisa ke bato misusu bazana nu bana esengeli bamela biberon. Ambiance ezalaki vraiment très électrique pona bana ya komini ya Kisenso batambolaki makolo na bakartier nyonso ya komini ya Kisenso pona kotalisa esengo na bango na ndenge honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph aza eli lisusu lokola député provincial pona compte ya IDPS Tshisekedi na komini ya Kisenso. Balobi azali kosala vraiment fierté ya parti présidentiel pe ya komini na bango ya Kisenso na misala azali kosala. Bosimba ki réélection ya honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph soso ya mboka biki rouge ezali vraiment eloko ya kokamwa te pamba te misala ebele azali kosala bango nyonso bazali kokamwa te balobi mosala batindaki ye yango nde asalaki pendant 5 ans yango esali ke bango bavote ye bapesa ye lisusu confiance mpona bambula ezali koya asala lisusu mosala a continuer mpona koluka développement ya komini ya Kisenso izalaki opesi mbwa boyi soso ya mboka pe biki rouge ya Kisenso alobi population ya komini ya Kisenso bazala na bango kimia ye ako défendre tango nyonso b'intérêt na bango surtout na confiance bapesi. Tobeta bongo masolo fait de société pour la population en territoire ya Gungu pour la province ya Kwilu Baza kolela likambo etalinzela. Je dois vous informer par ceux à qui on a toujours donné des voix. C'est le territoire de Muzito, c'est le territoire de Willy Makashi, de Faso, de Ida et de tous. Mais voilà, il n'y a pas de passerelle. Il n'y a pas l'entrée. Est-ce que vous êtes déjà informé, président de la République? Je vous demande pardon. Ayez ces bonnes volontés-là. Ayez ces bonnes volontés-là, s'il vous plaît. Voilà Gungu. Ici, c'est l'entrée. Il n'y a pas une autre passerelle. Ça, c'est les lignes nationales, je dis bien. Ça, c'est l'entrée de Gungu. Ça, c'est l'entrée de Gungu. Voilà. Où passer? Même les piétons ne peuvent pas passer. Même les gens de moto, non. Nous sommes où? La République démocratique du Congo nous appartient à nous tous. Moi qui vous parle, je suis né avec 9 mois. Je suis fils de Gungu. Nous vous demandons pardon, Gisekedi. Ubika betu vesh. Ubika betu ve. Chien toto nange. Betu va sosa bankwantoto ango. Ya betu bakila indépendance politique, c'est vous autres. Ya fati. Regarde. Regarde. Ça c'est l'entrée. Il y a ligne nationale. Il y a ligne nationale. On nous parle ici, il n'y a que des politiciens qui viennent. Il y a politique. Mais sur terrain, ce sont des pitopards. Mutiagoloba solo pour que yomona ozwa souci azate. Yango, président de la République. Nzela oyo ata mutu moko te akokoka kosala yango. Tozo senga na yo irjama soki bonne volonté ezali. Otiana no baka na tanda boya koluka bavaze mwayawa pour que Gungu et respirer et kahemba. Nazolo bate na souci ya individuel ya Gibala. Je ne suis pas politicien pour parler n'importe quoi. Pour que na tondi sa poche na ngai. Na keiti mbulo nyonso ezo noka wana minito na uti na secteur. Depuis Belgiatika Gungu na tuba bureau moko tina no tongama te. Bureau moko te na Gungu etongama depuis Belgiatika ngo. Alors, où seraient les politiciens? Oh, Mboka ba Muzito, Mboka ba Willy Makashi, Mboka Soya ba Faso, Soya ba Nani. Mais voilà. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Président de la République, je sais que je suis un animal à battre devant la vérité. C'est moi qui bats là. Je parle en tant que fils natif du terroir. Je dis et je vous remercie. Phénomène érosion eza koyokisa bato ebele pasi surtout na bi province ya Kinshasa bandako eza kokende population ou bavandi bisika ebele baza ko souffrir na likambo oyo réflexion ya info lingala journal ya peu pour la peuple.
na ville ya Kinshasa bisika ebele bazali konyokwama bazali kotalela kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po bayeba na kosala bango eloko awa toza na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula botala bino moko érosion ndenge elia pe ezali ko continuer kolia bato batondisami na pasi pe mawa misu na bango ezali kaka epai ya ba autorité ezakaka na Kimbondo na Mongafula te même na champ de tir na commune ya Ngalema pe bisika ebele na quartier Ngomba Kikusa epai wapi population basangani bateleli gouvernement balobi esengeli vraiment basala quelque chose pona ndambu ya bandaku oyo etikali nzokande mingi pe babungisa bandeko kaka na likambo etali kozanga banzela liwa ekotela bango ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge azali kolela cette érosion oyo ekomi à quelques mètres ya route nationale érosion au place euti kuna bandaku to perdre balopango batu bakufi ba makambo ebele salami kuna na se bato baza na se kuna baza kolela ba eloko biso to sengi na bakonzi bo soutenir biso kaka libulu ngala otolongola zemi na ngata mbule panjani awa koto ngambu mba na ko tika ngabwe na kaita ngabwe na bota na terrasse nakokende par 4 chemins tena kende kotoke pa ya bato sans pour autant kotoke epa ya baoyo batelemisi biso awa érosion oyo elekeli biso ebandaki muke na maboko kaka tozobunda po ebonga mais l'air boko bunda bosali cotisation to basaki to banini na ba salaire maigre toza nango okomona pe mbule eye memi biloko nyonso donc to dépenser jusqu'à tel point que tozo kokape lisusu ko cotiser poto finika libulo ezneti biso moyen to déplacer ezate tala ba age to komi na bango na okende ko futela wapi na mbongo nini alors odie kena kende ko futela basunga biso bakundela biso mwa oyo batia biso ata mwa terrasse maye kende pona ko accéder ko kenda ta musala tout un problème soki ka mbule beti moyen to longwa awa ko kende na bisika tozo sala tozo beta ta ba 2 semaines na bandako kuna pe absence okebo bakati lisusu mbongo souffrance sur souffrance mon frère na ebité soki bakoyokela biso na oyo muke oyo lieke baya kokunda biso na ba cercueil ya bien na ba cortège ya banini malamu baya ko mbongo wana baya kosunga biso na yango quartier na biso ya Ngomba Kikusa donc champ de tir ezana nzela te champ de tir ezana ba problème sérieux na banzi boki ndenge bandeko balobi to na maite toza na courant te toza na ba érosion toza na nzela ko bimate na sina loba la fois passé que ceux qui to bakangi quand tokoza na place à kobimela te yango tozali kolele pa ya président de la république ayokela biso mawa tobanzi kembela ya population ya Kimbondo Ngomba Kikusa champ de tir na Ngalema pe na Mongafula eyokani epai ya ba autorité bakosala makasi pona kosala misala enfin que érosion oyo ezali kolia bandaku na bango lokola ndenge bazali kolia nguba eyeba na kosila pe population avanda na kinya. Population ya commune ya Kimbantseke baza konyoka mwana likambo etali problème ya mai. Rit Kundu azatwa na compte Info Lingala. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa commune ya Kimbantseke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te. Toza problème à mai awa mai pasi botie la biso mai toza na posa mai botie la biso mai pasi ba mai tozo mela ya mabulu toza na susa mai botie la biso mai penza mai makasi mai ya point côté mso mai ya mabulu za kitoko te de souci za que gouverneur pas fatia avec la biso mawa ate la biso koto toza problème à makamba mai de souci nde yangwana soka tie biso mai koto biso beto sepa gouvernement na eto betele pe suma boko atika te lemba kitoko na mukali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po ba condition ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladie ya ndenge na ndenge. Compagnie africaine d'aviation CAA Namukuse a présenté vœux de meilleur pour l'année 2024 na client na Enyos. Bonne année
année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kobesa matondo accenti twasaki dila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati ya RDC a offert kibino sécurité pe bien-être. Chaque fois vous allez komata à bord ya ba avion luxueux na ye bo sepela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino na boyelo kolambula sike bandi CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. tobeta bongo masolo ya santé tokoloba bino lelo lisolo ya tangawisi ba bien fait na yango eza nini eyebana mingi ke eswanyaka kaka hémorroïde nzokande eza bongo te yango eswanyaka ba maladi ebele botunanga nini ezali bongo gingembre oyo ebengami na français na lingala bakinois na bakongolais babengaka yango tangawisi ezali puissant na antioxydant et protégeaka na ba cellule ya ba effet ya ba radio libre yango et accéléraka vieillissement cellulaire. Gingembre ezali notamment bénéfique pour na motema pe fonction cardiovasculaire grâce na ba propriété antioxydante et amélioraka transit intestinal et réduisaka ba gaz et apaisaka ba inflammation. Gingembre esungaka pona ko éviter ko sanza tope nausée yango e boostaka énergie soki moto azali très fatigué. Gingembre esoulajaka ba douleur musculaire pe ba crampe menstruelle yango esungaka makasi pona ko améliorer glycémie. Tangawisi esungaka na renforcement ya gencive pe hygiène buccale. Na masolo etali sport bosima ke Coupe d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire 2023 eza kokoba se kokoba lundi 22 janvier déjà ba match ya 3e journée et banda kibolanda élément au héritier mapine masalivina Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 et Zali Kokoba se Kokoba et Paiwapi ba match ya 3e journée et bandaki pe ba équipe mususu déjà bazali qualifié pour la 8e de finale pe misusu éliminé. Lundi 22 janvier pour na compte ya groupe A ba éléphant ya Côte d'Ivoire bazalaki humilié liboso ya Guinée équatoriale na score ya 0 contre 4 pour na match mususu Nigeria alongaki Guinée Bissau na score ya 1-0. Classement ya groupe A ezali boye. Premier Guinée équatoriale avec 7 points goal average plus 6. Nigeria aye na 2e position avec 7 points goal average plus 2. 3e Côte d'Ivoire avec 3 points goal average moins 3. Guinée Bissau aye na 4e place avec 0 points. Pour na compte ya groupe B, Égypte a longaki Cap Vert na 1-0. Pe Mozambique a salaki 2 buts partout na Ghana. Kuna Cap Vert a bimi premier avec 6 points, Égypte 2e avec 5 points, Ghana 3e avec 2 points, pe Mozambique a bimi 4e avec 1 point. Ba Léopard ya RDC, Bakobeta 3e journée na équipe ya Tanzanie mercredi 24 janvier. Nangambo Moussous Maroc akobeta na Zambie. Et Sengeli Bosimba que peu importe résultat ya match ya Maroc na Zambie, match nul contre Tanzanie et koki kosala ke bazala qualifié na 8e de finale. Soki ba Léopard basilisi na première position, bako
bakoki kobeta na 8e de finale. Na deuxième ya groupe E ekoki kozala Mali akobeta na République sud-africaine, Namibie to pe Tunisie. Soki basilisi na deuxième position bakoki kondongwana na Égypte. Soki République démocratique du Congo asilisi parmi ba meilleurs, troisième akoki kobeta ou soit na premier groupe B ekoki kozala Angola, Burkina Faso to pe Algérie, soit premier ya groupe C Sénégal to Guinée. Vous avez la pose dans la santé qui toque au pot votre malonga et zabongo diamingi. Ah merci, Yabouine, bana nyoso bazakuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap, c'est bon pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bodole Bino, vamos kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kulia ya bango Protivap, ba bande ba danser na bango ya ba bébé pro. Dala. Ba yango, chata kitoko ntato makati. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Sapato kitoko pe ya qualité okozwango awa kaka na République démocratique du Congo, particulièrement na ville province ya Kinshasa na 7e rue Limité, Petit Boulevard, Papa Griff azawana po na bino. Papa sinangai e utako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limité na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo, oyebi nga na Elongi, oyebi nga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Et puis oyebi batezaki na limete. Donc il y a un premier ministre, nous allons na yo na misé oyo kota parler du peuple obenga ngai to kutana. Mais tu le loka ba blocage. Mais on a même un ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on va diminuer le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, on n'a pas Patrice pour diminuer le taux de pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un Argentine au Bila. Adjoint d'ailleurs, ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur Argentine au Bila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamouwa, mais Bangati n'est pas chef de l'État. On a fait ça mon compte. On a dit que ma politique, tout le monde m'a camé. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir dans nous va devoir dans la salle ceux qui étaient dans la 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit na peu monsieur mon ambassade d'Adour à Kekele pour mon aller la présence de la salle dans un bien organisé dans ça avec Kanda nous sous boyo et l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais Bali ko soutenir on a dit. Bon, je comprends. Donc client nous soit contre Kawa. Donc papa Chris Mawa, nous va dire son maman. On va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science na vina ngati. Donc je suis ya awa. Ozala osala fête, odia ba millions sur la fête. La tara pesa awa. Ozala na mariage la ta awa. Ozala sapatu ya munene, ko la ink. Yaka na odimina ko ba ngwa yemo. Ko kawo. Ozana o le quoi est mort, on est comme aboli le quoi la île, y'a rien en salle.
nasala réparation, nasala fabrication. Donc, nayebi musala comme il se doit. Bota ki bate ça. Oyoki adresse ezasemoko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Vous avez qui est pour na kolanda info ngala journal ya peu pour la pour ceux qui vous s'appellent qui ça merci na Igor Ntingi Matomi na zaki bongo na sima caméra concours rédactionnel ya Rit Kindu Fabrice Lundombi a zaki bongo na montage na journal Oyo P héritier Mapine Mingulu as pas vous qui journal on ngala bino d'option rendez-vous vous allez au revoir. Bonne année na CAA Fumu ya Mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation. CAA aye na bon pikili kinyoso, ko besa matondo accenti. Toi ça qui dit là. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bo pesa qui est. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba. CAA compagnie ya Banamboka na même occasion. Aye ko présenter na bino nyoso ba meilleure veille à prospérité. Bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye, bon c'est pe la qui na ba service nyoso CAA pesa Kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, c'est Pélas na c'est Pélas à l'infini, c'est Pélas.